hommage enfin à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et pour la démocratie dans notre pays. À vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avez accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Bandeko balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme radio lisanga nde toye lisusu lelo na nzela radio lisanga po tokaba na bino ngongo ya motuya de 19h à 20h ndenge tosalaka chaque jeudi poso moleki sango ekpeyaki ya ndenge papa na biso ya démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki biso mokolo mwa mercredi moleki 1er février tozali ya mbula oyo nde jeudi polandaki biso te na nzela ya basinga pamba te tozalaki na kati ya kotalaka baprograme ndenge nini ya koyeba kosangana mpe na bandeko basusu na ntina ya matanga nde mokolo mwa dimanche tozalaki kuna na Bruxelles mpe lokola tomonaki nzoto na ye ya papa Etienne Tshisekedi mpona korendre ye hommage monene, hommage ya suka ndenge ye moko asilaki koloba ete korendre hommage alobaki enfin korendre hommage na bato oyo nyonso basilaki kotelema kobunda mpona bolamu ya Congo mpona demokrasi mpe alobaki ete ye mpe apesi reste ya vi na ye mobimba na etumba ya demokrasi mpe mpona vie sociale ya bato eteleme malamu na mboka pepe démocratique du Congo oyo akotia tembe aloba toyebi yango ete vi na ye aselaki mpe kokonsakre yango ndenge wana andimaki soki akozala na ye na opposition te akota na pouvoir na ndenge longobani mpona azala na makoki mpe ya korealize ideal na ye wana nde asala yango po kokota na ndenge ya corruption ideal na yo realize yango te promesse oyo nyonso apesaki liboso engei kozala bompamba nde yango wana to ye lisusu na mpoko ya lelo mpona kosalue mémoire na ye mémoire ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba le père de la démocratie congolaise na mboka République démocratique du Congo ndenge toyebi biso banso oyo akotia tembe nani ewi oyo akotia tembe nani tozali kokoba na programme radio lisanga tomoni ete bai kotungisa biso na nzela ya singa na Yannick Kabwa Matondo toyebi te soki apre na pokoso nini na nzela po azali koinsiste mingi soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te balandi radio lisanga boyoki na nzembo vraiment moto oyo aibi aza na banguna kasi ye azolela na nzembo na ye oyo ke banguna na ye bakufa te po bamona elonga na ye nde yango wana bokomona lelo nde tozali basusu toyebi ete basepelaki mpe papa Etienne Tshisekedi akufi kasi bamoni elonga na ye ndenge bato baleli ebele epe bakomi bamaigrir na jalousie ya komona ete partout bazobenga ye
le père de la démocratie congolaise. Otie tembe. Tembe yango zongelika yo moko po tembe na mpamba. Basusu pe toki kokotela bino na buzindu po totalisa bino buzoba oyo bazali nango. Bakomi kokompare ye na Lumumba balobi soki aza père ya démocratie congolaise bongo Lumumba aza nani. Nayebi te soki pe Yannick azalaki na posa poto sola pe na point wana mpona devancer ete ndenge nayebisaki bino motungisi ya Yannick insistaki mingi na telefone nayebaki te kuboko soni azalaki nango na nzela nde tolekisi ye na ligne mpo akokoka susu te ata soki azalaki na magie ya kopumbwa alingaki kokoma lisusu awa avant te po 19 esi ebetaki mpe esi elekaki na baminite yango wana tolobi magie mosusu toza nango eza ya mopepe ya koleka na singa nde todwi ye tokoti ye na studio na mayele wana. Yannick Kabao Matondo, mbote. Mbote papa Yesu. Dene na pemidi ya lelo papa Yesu. Pemidi ya lelo a biso zali na kati nguba Amsterdam na Pays-Bas e sika tofande pe toko emetre malili. Nde eza makasi pe toyebi ete ma na biso no kosilaka te ya koperdre mutu yango ezalaka nango ndenge wana kasi toza na réconfort koyeba ete Tate Etienne Tshisekedi asali mingi mpona République démocratique du Congo mpe na 84 ans akolaki mpe tondima kasi lelo mpe misa minene misalemaki na mboka Belgique mpona ye lisusu corps na ye mpe ezalaki wana parendre lisusu hommage na bato ebele koleka na cathédrale yango wana kuna ebakisami na oyo ezalaki vendredi samedi na dimanche ntango corps na ye yaki na Bruxelles ndenge nalobaki na libandela programme ngai moko mpe nazalaki wana vraiment ezali reconnaissance au peuple mobimba akoki kozala nango mpona moto lokola ye baconsacre reste ya vi na ye mobimba ndenge aprometaki mpona lutte ya démocratie mpe mpona vie sociale ya bato ezala mamo ya mboka République démocratique du Congo. Merci papa Yesu na ndenge lobi bongo na profiter pe pona balando ya ba combattant IDPS surtout pona jeunesse kuna na mboka République démocratique du Congo FPI donc ça veut dire force du progrès des jeunes élite tshisekidiste plateforme oyo ya ba parti monsieur na kati ya rassemblement oyo soutenaki ya titi na lit na epe IDPS na lit nango pona ko konisa mboka ntolo démocratique na pesi bango mbote na pesi pe mbote na mama Marthe na famille na Félix Tshisekedi na famille Tshisekedi ba condoléances nanga le plus sincère yango nazo présenter na nzela ya radio donc tozolela karande olobi papa Yesu le père de la démocratie ata ko bat bazobo yango mais biso toyebi papa Yesu ndenge olobi azaki père de la démocratie congolaise a contribué belé na lutte toza nango oyo ya occupation na oyo ya bato balingi mboka na biso ezala toujours na pasi donc a contribué belé aza moto oyo toyebi ye na force d'esprit na grandeur d'esprit na ye na misalo asali pe atako akei misala ezotikala pe baconseil na ye badirective pe maloba ne ezotikala kati na biso batotikali mpona to continuer late donc na transmettre bacondoléance na ngai na famille IDPS po ezalaka parti politique te eza famille eza idéologie mobimba na pensée nango na logique nango ya kokanisela na transmettre bongo bato nyonso pe bandeko na bafamille bayebaki papa Tshisekedi bamususu bayebaki lokola papa bamususu koko bamususu lokola moninga bamususu lokola collaborateur bamususu lokola bapartenaire bato wana nyonso na transmettre bango bacondoléance na ngai le plus sincère na nzela ya radio kasi ndenge olobi papa Yesu baempêchement esali ke moyen nazala wana présent eza te mais na molimo pe na idéologie pe na ndenga ya singa toza toujours ensemble pe tozo continuer ko travailler papa Yesu. Oui, Yannick Kabao Matondo toyambi okasi yo ndi mutu esengeleki nde osima masini awa na kati ya studio
esa esiko ngai nazali na kati yo ozali kuna esiko ozwami nayebi te soki ezaka basysteme ase ya mai kasi napesi commande kaka epa na yo yo nde omema masolo nga nazolanda kasi papa yesu na ndenge masolo ya coulisse bon nayebi te soki foto po lelo tozolobela plus papa Tshisekedi radio na biso kokende na dévolé na papa Tshisekedi en tant que personne humaine, bon, papa Tshisekedi en tant que politique, puis papa Tshisekedi en tant que père de démocratie. Et puis Moussala nae o asala qui impact nango na mboka na biso. Donc toujours que monsieur ba quatre piliers wana pe kolobela le boyebi président Yesu Kitenge po mbala na biso auditeur na radio Lisanga. Président Yesu Kitenge azali président na biso na kati ya Stiete Lisanga Congolais Justin Punt a na kati ya Hollande. Donc na volé mususu na point ya suka ya masolo pona bato ba yebi bazokoka koyeba te ekoleka ndenge nini quand rapatriement encore ekozala quand même ba réseaux sociaux et consorts basila ebongo ba nouvelles ezokende de part et d'autre mais papa okoka na point suka sur les impossibles que peut ça moi ba éclaircissement sur point wana kasi tobandi na point liboso parce que tant na biso ezokende toza tant eza limité papa yesu na bandi nde na lobaki eza secret de polichinelle te Stiete Lisanga ezali nde na lobaki Congolais Justin pour point de soutien congolais toyebani awa na Pays-Bas na bamisala oyo wana kutunga kutu bamusu nazali na botami te na bamisala obosali papa yesu mpona démocratie mpona kobunda mpona makambo Congo baguerre kobanda na guerre este ti na ba oyo bakanambe bakabila oyo bazoboma Congo koboma bandeko na biso ba droit de l'homme bozali bato boyebani na Hollanda wa tozwaki bongo bademande par-ci par-là bato bazali kotuna bainterview bamakambo ebele kasi question moko baza kotuna papa yesu mpona bato ya Europe bato mosusu mpe bakongolais baza kotuna papa Tshisekedi azali nani comment est-ce que yo papa yesu lecture nini oza nango ya papa Tshisekedi un peu de mots mpona yo papa Tshisekedi aza nani et puis mémoire nini ya ba souvenir nini ya bien oza nango personnellement peut-être soko kabola na biso ou soit na ndenga musala na ndenga kozala en tant que politicien il est pas un politicien mpona yo papa Tshisekedi azali nani oyebi toyebi papa na biso Etienne Tshisekedi wa mulumba mingi moto akobake ayebi ye mingi koleka moto mosusu aza te po ye azalaki na ye kobombana epai ya bato te mpo ya makanisi na ye oyo eza ya politike ndenge olobi nayebi ye ndenge nini en tant que homme politique soki mpona koloba eloko nini oyo nga nakoki komona epai na ye kosymbolize epai na ye nakotala mingi oyebi azalaki constant ozomona kozala constant na politique eza eloko moke te eza eloko monene mpo na ntango bazoba na politique il faut kosala mpe baconsensus okoki komituna soki osali baconsensus alors okozala susu constant te parce que ekozala lokola oti mpe mwa mai na vigno ndenge balobaka bato bakoki mpe kohanga na yo babi achange mpona nini abongwani bazokomprendre te eza consensus eza mpona koluka ete bato bakoka kosala mwa eloko moko bakosangisa esengaka kopesa mpe mwa ndambo ya yo mpo moninga apesa mpe mwa ndambo ya ye mpo makambo ekende liboso kasi tomoni na kati ya trajet na ye politique momba depuis apanda ekosopose na Mobutu c'est ce que Ngbendu Azabanga komaki maréchal constance ezali wana o bato zoya ko traduire yango na opposant éternel bazoya ko traduire yango neti mosusu ya Belgique journaliste ya mwasi Brackman na mituna ki soki Etienne Tshisekedi alingaki na ye pouvoir te ezali kama constance po na tangu oyo oza na pouvoir te mais oza na idéal olingi korealize yango esengeli obunda po ozwa pouvoir
na tango wana nde ko réaliser kasi pouvoir oyo kozwa esengeli ezala pouvoir ya malonga oyo kopesa yo makoki ya ko réaliser idéal na yo oyo azaki nango ya démocratie et pe pona vie sociale ya peuple congolais ebonga na kotalaka wana akokaki te kokota na kati ya pouvoir ya bato mosusu po badiriger elongo bakoma kwa moto moko po bango bato bazaki wana oyo azosopose na bango batikalaki kozala na idéal ndenge oyo azalaki nango te soki tokeka na kote ya démocratie po oyo akolobaki makambo nazoba eza bongo te aprouvenga le contraire nani asalisi baélection na ndenge ya transparence totangi Mobutu totangi Kabila ye kuta salisaki te azalaki na temps nyonso tu ya kosalisa kasi volonté mpe ezalaki na ye te toye na oyo aza sikoyo Kabila tomoni makambo asali transparence ezalaki mpe te na baélection mpo Mobutu mpe asalisaka baélection na présidentielle mais toye komona na ntango Mobutu oyo toyebaki candidat ezalaki ye moko moye tokota badetail eza te Tshisekedi abundisi mpona démocratisation ya multipartisme ye oyo ezalaki parti unique bien ke ezalaki ye mo moto abundaki te mais toyebi ke ye aza pionnier na etumba wana mpona démocratisation tina ndenge ye na etumba Laurent Désiré Kabila boyaki na constance na ye oyo ya lutte non armée aboyi kosalie na bato baye na minduki mpe areprochaki na Laurent Désiré Kabila ndenge andimaki aide ya baétranger na minduki mpo aya kokota na pouvoir epe toyebi baconséquence nango mpo ayebaki ke wana ememaka motu mpe na malamu te na mpo amisalela politike na ye national toloba ndenge wana eza likambo ya nationalisme te oyo bandenge bazotraduire yango na ndenge ya mabe me na oyebi politike nationale mpo politike internationale mpe ezalaka nyonso wana sikoyo tozokende constance wana tena sikoyo asali toujours lutte na ye non armé oyo esali te na suka awa aya kondima accord politique oyo ye kosalema na Kabila na bato na ye na rassemblement ndenge abengisi bato na Genval mbulu eleki etomoni na constance na ye wana ezalaki kaka pona likambo ya kofandisa barespect oyo ya valeur démocratique mpe koluka a partir na yango kozala na pouvoir ya malonga mpona kotala vie sociale ya peuple congolais kende liboso accord politique oyo basali ezali eloko moko ya eleki na bawolo na badiama na talo po yango nde soki efandi eza respecté bana mboka bakoprofite na bavaleur ya bawolo na badiama toza nango na mboka na biso na ndenge asalelaki yango na ndenge azalaki na vivant na ye ndenge esayebaki wana puisque ezali kopekisa Joseph Kabila asalisa référendum asalisa baélection oyo ye akozala lisusu candidat mpe batouche constitution te e basalisa baélection na cadre ya constitution oyo toza nango oyo donc alternance wana bato nyonso bazoluka ya paix yango nde bakoro ekokota so bomonaki bato ya Kabila basini yango apres babaluki bakomi basous réserve ezalaki na pamba te mpo baye kosituka baye komona ete baplan na bango na accord oyo esimbaki te malgré balukaki basala oyo ya liboso ekokaki na bango te bozomona constance oyo Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki nango yango nde oyo eza eloko na bapoliticien na biso ezozanga mingi donc constance wana soki il faut tolimbolango eza pe likambo ekomake nga mpe nazwi yanga na boucle kuwa te wana eza constance te pardon koboya kosala politique yanga mpe nazwi yanga mokuwa donc c'est ça que yango mpe tokocomprendre lokola constance en terme primaire non wana eza trop bas bato bazoya kosala buka ye mokuwa baza bato baza même pas na idéal tokocompare yango te na wana eza niveau moko trop bas okokozwa nde bato mosusu neti Kizenga bon nazocompare te mais nazopesa un exemple oyo babengi patriarche balobi ke voilà bato babundi na balumumba bato baye basebe mais ozomona sikoyo déception ya kosala alliance na PPRD oyo bazosala alliance na bato oyo bazosala guerre e bazoya
baza kokoma mbala moko partenaire na bango politique bazokanga bango te mais bato bazosala lutte politique pacifique na kati ya Congo baza na prison tisikoyo déception wana nde ezolakisa sikoyo déviation ya mutu oboki koya se poser ba question soki idéal yango ezalaki na ye to soki alandaki baninga et soki ezalaki na moment nini ekosila et pour quelle raison ya libumu ya poche to nini. Bon, eza na ndenge wana nde je préfère encore nazwa mutu kwa bagizenga ndenge wana bao baza na poids politique ya malamu ke nazwa bao bazoya ke ngape na buka nga muku wana te bana baza deja aye eloko nini aye ne loko aye nde po aya kubuka ka muku akende me bagizenga to ebi ke baya kite abanda politique da ite ke aya buka muku akende na ndenge ya constance wana nde sikoyo okoki kotalela yango po se poser ba question na bato oyo bazali pe ebele oyo basali bitambola na baparti politique ozomona oyo na français bakoko benga yango nini bato batournaka kazaka na bango kaka na bon côté opportunisme oyo ezali ke moto azokende na ye kaka koto ayebi ke eza makasi po ya biso eza kutu ya koganye te po kote ya koganye eza mwa ndenge mosusu mais koto eza makasi po ayebi ke epa na biso eza makasi moto esaka moto aza na pouvoir eza teke parce que aza meilleur opportunisme wana ya mabe wana nde omoni batu bazozanga constance na yango d'abord bon tina nini sikoyo ezosala bango ndenge wana eza po bazotala intérêt na bango personnel na intérêt personnel wana on voit libumu na bango poche na bango baza pe mwa ndenge mosusu kaka na bao yake azoya kobuka mokuwa parce que politique yango peta mosusu ayebi na yango te eza pe ya ye te mais ya moni yango lokola occasion neti tokóma na Congo na chance eloko pamba chance eloko pamba na politique yango nde wana eza niveau très très bas pouvoir facile oui mbongo facile kasi papa Yesu vision ya papa Tshisekedi pour na Congo ezalaki nini nalobaki yango deja nalobaki likambo ya démocratie na mboka pe vie sociale ya bato ekende liboso yango wana nde nazo résumer yango na 2 points wana okoloba état de droit bien sûr na kati ya démocratie on sous-entend que état de droit ezali déjà na tango toyobi ke vie sociale ya bato ekende liboso na tango na démocratie vie sociale ekende liboso on sous-entend que économie eza bien soutenu parce que économie ya malamu nde kosala ke vie sociale ya bato pe ezala malamu stabilité économique ekoki kozala na tango démocratie ezali eye na stabilité oyo ekopesa confiance pe na bainvestisseur epe commerce ekende malamu oyo bato bakoyeba ndenge nini bapouvoir basystème na bainstitution politique ezali ndenge mpe esengeli ekende wana bato sikoyo baza na confiance na balong terme oyo bakoki koperdre yango te na bainstitution ndenge mpe bamosusu bafandisa économie na badictature oyo na ntango oyo dictature ezalaki nao na ntango ya guerre froide oyo ke motu soko aza makasi aza na soutien ya baétat ya minene bayebi ke afandi wana epe babanda olinga bazwa nao bato bakota na pouvoir wana baza nano bajeune mpo esala bango mpe mwa semblant moko boye ya certitude moko boye ke bon bakopiller pendant longtemps makambo eza ndenge wana eza sikoyo kote ya médaille mosusu oyo nautaki koexplike na démocratie na stabilité wana oyo ekoki komema confiance mpona économie ekemama kasi papa Yesu l'après lecture na yo eza nini kambe même ke nayebi koko répondre olobi ke eza to mpona koloba epe Tshisekedi azalaki bato mpe na vision ya Tshisekedi na esprit na ye na grandeur d'esprit na ye mpe na Congo mpe bazali me ezoinquiete bakongole mingi bato ebele bajournaliste ata koto na poto na bamindele oyo awa na baexpert na bango bamosusu bazoloba eza vraiment lamentable parce que c'est vrai moto soki akufi bomo ine ezongaka na nzoto te me baidene otikalaka kambe même na Congo eza mpasi mpona komona bato na avec ndenge ozoba na constance na esprit grandeur d'esprit oyo papa Tshisekedi azalaki nango kasi papa Yesu lecture nini ozosala
cela dire lecture ni nous sala na post Tshisekedi période pour la démocratie nan dengo bi état de droit na mboka ya République démocratique du Congo. Omoni likambo oyo lobi eza likambo moko munene eza mutuya mingi pe baleli pa ke to komba netike mingi baleli balobi ya isili mingi pe baleli balobi mususu bayembi santa aumela bamusu pe baleli balobi ete awa oyo abanda ekopekisa biso poto tomboka aza esusu te ekozala sikoyo ebebi anarchie. mais nakoba likambo moko so tongi totala sikoyo oyebi tokoki koparle na après Tshisekedi en tant que motu omoni Lumumba tozalaka na après Lumumba ndenge tozalaka na après Lumumba oyebi ke Lumumba tobima ebele so na oyebi tobima ebele c'est parce que biso surtout toujours fait partie ya classe wana ya idéal wana ya constance wana oyo epazalaki nango ozomona mutu bakoki koelimine physiquement kasi likanisi ya mutu na ntango ezalaki déjà a transmettre yango epa bato mosusu soki olingi oelimine yango elimine bato wana nyonso epe yeba bango nyonso tout place bazali oyo baza na likanisi wana nazoka makele moko ya fond place oza wana donc sikoyo il faut kotala yango nde na ndenge wana après Tshisekedi eza na likambo ya court terme ya moyen terme ya long terme parce que ndenge moko lobi eza na bato oyo bazali kote wana tokoki kolela te tolobaki bambula ebele oyo ye asali ya transmettre courage na ye charisme na ye ezali epai ya bato ata soki ye moko azalaki na kapasite ya makasi ya kozala nango na ye moko mais soki eza na mutu te sikoyo akozala pe na kapasite wana ye moko azala nango mais bakoko ozala ta 3 4 5 oyo bakosalela yango soki baza 4 na 25% esali 100% ezali kaka mais likambo toza nango sikoyo eza ya testament politique oyo atiki oyo ndenge pe abbé Donatien Tshole alobaki oyo aza secrétaire général adjoint ya Senko alobaki que alobaki accord politique oyo toza nango eza testament politique oyo Papa Etienne Tshisekedi atiki po yango nde ekosunga biso soki eza appliqué eza respecté eza honoré nde tokokende na République démocratique du Congo ndenge tolingeli tokozala lisusu na besoin ya mutu oyo akoya lisusu kosoposer pendant longtemps boye te mpona démocratisation ekota na mbo parce que tokozala nango déjà tokozala na likambo alternance politique ekozala transparence ya ba urne kozala makambo mingi wana ezala déjà na application oyo permettre sikoyo batu par accès na vie politique na alternance wana ndenge na baki bakoka ko mettre en application idéal oyo tosili koyoka na bakulutu nyonso oyo basili koleka yokola pe Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde likambo oyo ezali wana ezali te tozotala toluka wapi Tshisekedi muso azali wapi po tobimisa ya a continuer susu lutte oyo eza ya biso nso alobaki prenez-vous en charge yango wana soki alobaki prenez-vous en charge tango ya campagne na 2011 tango bampeshaki avion na ye ezonga euta Afrique du Sud po ekita tango alingaki na Kisangani abundi baye kotika aye akiti alobaki na Kisangani alobi na bandeko na biso kuna alobi je ne suis pas venu ici pour battre campagne mais je suis venu alobaki pona nini pona yebisa bino pona convaincre la peur. C'est le courage qu'il avait oyo esengeli pe tozala nango mais soki tozwi
testament politique ils ont respecté, ils ont mis en application. Et que aider biso mingi et que épargner biso énergie oyo tokoki kosala pour la reconstruction ya pays, pour le développement de la République démocratique du Congo, pour le peuple à se retrouver intérêt national, intérêt général. Au lieu de énergie wana totia kango kaka nako bundisaka pouvoir oyo elingi te kosa musama mo pe elingi te ko respecter ba loi oyo yango moko etie, eh ben wana eko zalaka pasi parce que ba Tshisekedi ba kobimaka kaka ebele. Kasi papa Yesu nazo cité Côte secrétaire adjoint il y a Union pour la démocratie et le progrès social vieux Valentin Moubake alobi eloko moko très important que peut-être que na kotuna yo o meka kolimbola biso parce que peut-être déjà langage politique alobi que la grande force de Tshisekedi est d'avoir pris l'IDPS et l'avoir amené au niveau de la population. L'IDPS n'est plus un parti, c'est un état d'esprit. Kasi papa Yesu nga eloko passage oyo ya vieux Willem Moubake yango ne mutu frappé ngai. IDPS est un état d'esprit. Kasi papa Yesu état d'esprit wana oyo ndenge vieux Willem Moubake quand même ça n'engage que lui ça va propos na yé mtalobi yango ozo comprendre ngo ndenge nini un état d'esprit. Bon, na niveau oyo ya Congo oyo ya ba koro toza nango. Ndenge lobi ils ont engagé yende mtu okoye kotuna epona a expliquer ce qui le bien ndenge ninga na ko bango na place na été peut-être nga na ko bango na ndenge nga na moneli e kozala tamsu ndenge ye a lobele la quitter. Bon, ce qui na niveau ya bakor o na lobby déjà likama bakor na lobby ce qui yonde okobakisa kolobaki voilà état d'esprit yango wana ke IDPS ezaka partité ou appuyer maloba lobby na ndenge nga na seki kolimbola na ndenge ya bakor parce que bakor wana eza atteinte kaka pona UDPS ezaki wana mais pona rassemblement et Pape Tshisekedi azaki ka président UDPS te kuna azaki pe président ya rassemblement donc il faut mona sikoyo makambo ndenge bande ko salema rassemblement bazo pesa communiquer à rassemblement na document en tête ya UDPS ben okoki moko déjà komona que état d'esprit wana ezaki déjà confirmé donc wana kutu ezali kamba ko discuter na ngote parce que eloko esaki malamu il faut na nous to retenir pe que azaki rassembleur parce que batu jusqu'à na preuve ya suko yeko sala ma Genval babandaki komona UDPS ezaki ezo za yango moko bien que esangana na ba parti belé to ebi jomi ndongala za moto UDPS te ndeko na pesa za kuna na prison ya Makala autobunda la rapport bima ndenge moko pena ba firme ya ngambi bango nyonso tu kasi to ekomona na rassemblement ndenge salami azui na bato ya Katanga kola Kyungu bakumwanza basangani se réconcilier pour na intérêt suprême ya peuple pour ezalaki susu tango te ya ko luka kondongwana pour il faut koyeba na politique koyeba ennemi commun eza nani so na bi ennemi c'est pas dans le sens ya eza adversaire na sens wana nde koyeba eza nani yango wana soki otali na likambo lobi UDPS état d'esprit ndenge lobi eza ko engagé kaka moto ya lobi yango eh bien nazomona na ngai défaut moko te ya lobi na déclaration na yewana et nazomona eza nango conforme na réalité ya République démocratique du Congo parce que biso nyonso oyo tozali ko telemela Pape Tshisekedi toza bato ya IDPS te yoza membre ya IDPS nga naza ngaka sympathisant et pourquoi je sympathise c'est parce que na monaki lutte ya Pape Tshisekedi déjà lutte moko yo eza ko mériter soutien ozomona et azosala mona kati ya parti politique oyo bazako respecter na ba militant talana no ba jeune ndenge ba se succéder et pas ya tata ebi tant toza nango e kokate pona en parler pona ye na linga ekutu te pona kota na mozindo parce na mona ke na koloba malamu te
mais bon au pousser ngaka pona loba oui bien ba jeune ndenge ba se succéder et pas naïe hein yo moko yebi ozaki na âge nini tant ozaki na jeune CDPS na Kinshasa ben tangu abandi na ba papo bato batala ka bitumba ndenge abandi na ba les années 80 soki combien wana pona kokendo kota ba 90 contre Mobutu mais biso to yebi ngana botami na koli na limete na Kinshasa to koli wana to yebi tangu UDPS tangu wana nanu impereza parti état to yebi makambu ndenge bande kolika ba réunion ba bandaki ko salaka ba membre UDPS na ba ndaku na bango na ndenge ba masasi bandaki ko beta toza na boyebi to yebi ndenge lutte oyo ndenge bimeli ndenge bandaki na ndenge bato bazomona ngo kaka tangu bamoni abandi komona boye babandi kondima ye asa bamitenge ba démocratisation processus ebandi mais avant wana ezalaki déjà kotoka eza pe na bato bayebi yango mais biso tofandaki pembeni oyo tozalaki pe na ba politicien ba opposant na limete wana oyo toyebaki bango bazalaki bopoza bato mosusu bayebaki te bakanisaki ke bopoza bazalaki te na régime ya Mobutu parce que c'est officialité je comprends mais jeunesse et c'est succédé pour baninga na ye o azaki na bango o babandaki na balumumba parce que ye pe abimi kaka na lignée wana kaka o ndenge na lobaki bamsu bazwa kulinga ko basoki e pe la démocratie et bon Lumumba toboite balumumba na tango bitumba na bango ezaki d'abord pour na indépendance ya mboka République démocratique du Congo. Et bah tu vas comprendre même pas lutte à Lumumba lelo bamsu bazoloba qui se croit être balumumbiste. Lumumba alobaki lipanda ya malamu eza lipanda économique. Il fallait ko bunda pona lipanda économique. Mais nani yango na bao batemba bi balumumbiste lelo yo toyoki bango baza na plan na idéal na makasi moko ya okena ona sanswana. Bazo banga pour nini parce que soko sali occidentaux est-ce que one is esprit lumumbiste et tu sais que dia accepté atikala na une opposition ndenge na lobaki na libandeli pourvu ka mema makambuti kokota na pouvoir et ko permettre ko zana makoki ya ko réaliser idéal na yo eh ben ndenge na lobaki idéal ekufite po eza transmis na batu o bakoki ko aselango ndenge pe na zongi susu na papa mso Lumumba netumba na ye na baibanso babunda pona biso to tsala ndenge to tsabo to tsongela kibomoto na biso kwa papa kimbangu esprit wana ezali na biso nde soki to telemaka tolobaka tokobaka na bitumba ndengo tangia wa boye to bundi pa wana Pays-Bas wa partir à Pays-Bas bituma makasi po na mboka République démocratique du Congo bat msubo ko kota un site na biso lisanga.nl boko mona so boke botali ba activité botali na ba document boko mona boko za moi to ba idée ya ba conférence to participer ki ba discours to lo baki ba makam bien que to tia nyoso te mais boko comprendre que bitumba ya solo e bandaka te ndenge olobaki ya babazo yake abuka ya ye mkuwa te eza na idéal nde mutu ezali wana oyo ezofanisa makambo jeunesse oyo eye ko se succéder na ye depuis abandi lutte na ye ouvertement boye on a processus de démocratisation na UDPS soko tali mingi basi bakoli bakomi batata bamama baboti mais aza toujours na ba jeune ba étudiant baza toujours wana eza peuple po eza kaka peuple nde a se succédaka na ye moko c'est le peuple donc combat na ye lutte na ye ezaki pona bien-être ya peuple congolais. Kasi papa Yesu nalingaki natuna question moko oyo pe mutasenga nga natuna soko kutanaki ne personnellement soki oui nayebi que en tant que politicien ba meeting
officiel ezalaka na ba meeting mosusu amical ezalaka personnel pe ezalaka kasi papa Yesu eloko nini frappaki yo na première fois oyo okutanaki na papa Tshisekedi soki okutanaki na ye ntango azalaki na bomoi. C'est bon. Omoni na kolinga te na pesa témoignage yanga eza ya ye nde na kolinga te naloba eza ya ye ndenge kaka nalobaki wana ke naza mwana limité bon tobandi mpe kofanda bakote yango ya ba 9e 10e rue après déménager toye kofanda la 13e rue donc boki comprendre ndenge nini toalaki pembeni na fief wana o ne babengi yango fief opposition kuna oyo ke bon nakosala yango affaire personnelle te bon ndenge nalobaki déjà eloko oyo nga emarke pa neza constance oyo aza nango e mpo nayebisa yo ke bon tobandaki déjà omoni apréparé mpe jeunesse ntango na bi jeunesse eza ose succédé omoni ntango ya Tshisekedi fo président ntango basalaki bacampagne na bango bayaki mpe na Pays-Bas awa mais ye moto ayaki te na bango na Belgique ntango asalaki meeting na ye ya suka na université wana ya Belgique oyo ya Bruxelles po akita na kine na Congo tokendeki mpe kuna tozalaki mpe kuna na université wana donc toassistaki ye de son vivant mpe ezalaki kaka na distance te mais oyebi ndenge ezalaka bato mosusu baza zokumisusu azonga mais obengisi olobi ya kaka si tofanda tosolola boya po tosolola aye te non nous on était là ntango ya Tshisekedi fo président awa toyebi ke équipe na ye wana moto eyaki mais on était là ndenge olobi ke eza état d'esprit on était là tosalaki bechange na biso tosalaki même deuxième fois moi na ye Félix Tshisekedi ayaki on a parlé tosalaki bechange na biso ndenge tosalaki oyo eza ntina te mpona loba ndenge ni maso ezalaki mais soki bato batali badiscours oyo natiaki eza mpe kuna na site na biso na badocument bokomona sens oyo genvale ye kosalama soki ngai motu nazalaki vraiment le plus heureux te na rassemblement wana ndenge esalama vraiment na kokosa bino po ezalaki eloko oyo ngai na bandaki kobetela sete depuis 2011 na bacampagne wana ezalaki eloko ya bagenre wana oyo ke soki otali omoni ndenge nalobi succession wana oyo ezosalama ya jeunesse oyo ezosala ke omoni motu soki azolinga kufa te ndenge eta mosusu bami nde basala barecherche mosusu to bato balingaka te babangaka liwa tusa balingaka tika toujours jeune soki ekomi mwa pembe fati ayombo noki emonana te to akataka kovo tous les jours po emonana te libandi soki ebandi fo kovo tous les jours po emonana te non mandefu azokokola yango nyonso tu po sino te ya pembe komonana mais azokendeka na konuna parce que azomona kwa konuna azokende liwa nzoka motu pe aza jeune akufaka pe kasi yango wana sikoyo ozomona renouvellement wana ya jeunesse tout autour ya idéal na ye mpona aloba idps kaka te ezosala sikoyo ke éterniser ndenge nalobaki na bapapa Kimbangu na bapapa Lumumba idéal ya motu oyo azalaki nango mpona bien-être ya peuple na ye kasi papa Yesu question mosusu nazalaki nango parce que tokomi totika na 10 minutes ezalaki bato bazobake ekomi liwa Tshisekedi ekomi affaire ya récupération politique bazobake comment est-ce que rassemblement plus précisément IDPS barobike avant batin d'accord il faut gouvernement ya union oyo il fallait bima ezala publier est-ce que il fallait Tshisekedi akufa pour na publier corps est-ce que il fallait matanga ezala na Belgique pour corps et comme condition oyo sur base de quoi gouvernement faut ezala publier kasi papa Yesu ozoko comprendre yango ndenge nini te moni eza ona kobenga ngo na mukuse buzoba o bato musu bazosala parce que balingi te eza benemi ya peuple o balingaki te pona Congo République démocratique du Congo et s'en sortir pour respect ezala ya mibeko pe mboka ke malamu
Non. Mais nani yango azelaki Tshisekedi akufa po basenga publication ya gouvernement. Soki tongi to lobelango ndenge na tokoloba eza batu oyo ya pouvoir na bazo soutenir bango. Parce que accord il fallait la mise en place depuis longtemps. Nani yango ayebite. Soki basalelaki yango babandai ko bloquer te. Ndele gouvernement si akotaki ndi makamno se kotaki et soki pe papa na Tshisekedi Tshisekedi nga akufa pe ka le 1er février. Mais le gouvernement sika azaki déjà annoncé avant date wana nani yango ayebite. Ba pusi ba date. Il fallait avant fin en janvier makamno surtout ici là déjà quelque part là na katikati ya janvier pour na roboya kotanga date yango to yebi. Mais nani yango sikoyo azako marchander na ibembe. Nani yango sa récupération politique. Et ça même pas likambo récupération politique parce que batu ya famille politique na e bazo récupérer le côté. Bato tokolo ba récupération politique ça soki eza bato mosusu nde bazo ngosela ngo récupération politique balingi baloba kete tokunda e nano wana te non parce que likambo ndenge eza wana eza bongo soki famille politique na e balobi que non ba mettre non en application oui c'est tout à fait d'accord parce que gouvernement il faut ka tolo baka makamo gouvernement ça imba di banga et bandeko ça sabotage ya accord oyo tato boye animé fanda na kimia soki abengaki le 19 na le 20 te bato babima li banda parce que alingaki alternance ya na ndenge apaiser ye badi banga aza ko faire saboter yango na po ani bakendeki po ani ba mitika kite po ani ba mitiaki souplete et sikoyo soki balobi que non soki balingi ba honorer ye eza na gouvernement wana te eza déjà na makomi oyo ese fandaki pona na ye longo makambo ekende mais lokolo ezalaki bloqué ti aye kokufa alors il faut kotia yango na place pona ko honorer ye mais mikama mabeza alors na éviter peut-être na éviter wana ezo uta na rassemblement peut-être wana ezo uta na majorité politique ya bon minorité on na bengaka minorité politique ya oyo ezali ya majorité présidentielle et plutôt minorité présidentielle oyo eza na kati ya parlement congolais bango bato bazo babongo na soi-disant expert na bango politique bazo ba ekomi affaire à récupération politique mais papa yesu sikoyo eloko mosusu na lingaki na tuna est-ce que tout le monde a dit papa Tshisekedi a prêté serment en 2011 alors question bazo tuna il faut bakunda papa Tshisekedi na ba honneur d'un homme d'un chef de l'État ou bien d'un simple homme politique. Non. C'est la question circuler dans les réseaux sociaux. Oui, simple homme politique azalakati. Simple homme politique et ça simple homme politique oyo asali politique na ndenge na ye. Mais muto a occupé déjà ba haute fonction à l'État, ça sous simple homme politique té. Donc wana ils sous ba polémique mo inutile. Donc les Cambozalinde ba sala ba funérailles na ye na bonheur o nyonso ya za ko mérité. Toki ko sala lien na prestation à serment na ninité pour le lope Mobutu azaki président de la République ti akoma ki maréchal mais ti le loyo to tala ndenge nini ya ko mema corps na EP na Congo ba kitsango pe na se na ndenge pe oyo ya président ou pe tozaki na ye. Ben eza likamute ya ko loba simple homme politique parce qu'il n'était pas un simple homme politique. Mutu surtout aza citoyen le quoi citoyen nyo surtout. Mais il n'était pas un simple homme politique. Eza ndenge wana te to soka zala qui est un simple homme politique. Na boité po na mboka na biso bon enfin nazo kitsamtu te nazo critiquer te nazo bani te na lingite esa le quoi soki ni mais ba to pe ba lo ba po zo lo ba nga kaka ba et bon ba pe ba lo ba pe ke ba hero na so bazo koma bon na bande soki ezaka ka soko za côté ba wana nde ba salio ba soki makamnene mais wana ezali étaté l'état za pa bato lelo bangi ba pese bonheur na utai koloba ba sali nini na accord wana ba kena makambo ngo ndenge nini mutu afande pane bati ba char de combat bati ki na kimiate parce
tout ça, il faut qu'on talent. Ah, ça, un simple homme politique. Un simple, il y a un coup dans la République démocratique du Congo, bah, il y a un char de combat, pour ça, la surveillance, il y a un simple homme politique. Non, mais, bah, jaloux, bah, zo maigrir, Yannick. Kasi papa est sous question sous Kabambi que les pères de la démocratie congolaise, les combattants du peuple accueilli, kasi accueilli na carton rouge na yé. Mais la jeunesse IDPS balobi que article biso c'est un symbole de courage. Kasi balobi que courage wana papa Yesu kuna pe abongama po fwa kende, fwa tambola. Kukunda tozo kunda papa papa Tshisekedi yepe fwa tambola. Kasi papa Yesu opinion na gani na ba réaction à boy. Non, bon, wane na kolobela ngote, oyebi to éviter makam soupe ba koloba émotion nazo comprendre émotion ya batu. Bon, makam soupe ndenge yaka yaka ndenge yaka likamuza nande bato bana pouvoir ba e baso balingi babima na ndenge moko honorable ba accord et salamaki le 31 décembre 2016. Pour balobi que yé mutazako calmer bango. Oui, c'est ça. Accueilli siko awa fo bakende. Yango na lobaki abimisa bat le 19 na le 20 décembre te ezaki pona alternance apaisée ya bon bon enfin trop bon de la mutute poto lobaki basande on a bi bon ba balobi ndenge wana ba webi alobaki bat ba se prendre en charge voilà alobaki bat ba se prendre en charge peuple aïba se prendre en charge mutunso aïba ndenge ya se prendre en charge pour na bien-être ya peuple congolais surtout. Kasi papa Yesu na question à Colette Bakman ne pas vouloir le pouvoir être un opposant à vie est-ce que est un symbole d'un grand homme politique tokomi na suka Yannick est la faiblesse tokomi na suka nalobaki likambo na ebite olande ngama mute nalobaki yango nalobaki yango déjà ndenge ya lobaki na salaki réaction nango déjà mokuse mais tokomi suka na suka sonte radio ekokatana mais nalobi eza likamba courage eza likamba constance ndenge nalobaki wana à tous ceux qui ont donné leur vie hommage enfin à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et pour la démocratie dans notre pays. À vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avez accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer